Maman Nicole Yemba, Moïse Sansa, émission Merci mingi na bande konyo, surtout Oyo. Bozwa ki ton na bino oyo bozali ko s'abonner na compte nanga ya YouTube tozo kende wapi. Vraiment c'est gentil nzamba pambola bino. Alors toza wana vraiment pona kosungana pona kobakisana implice na kata émission oyo ndenge na lobara toujours que émission oyo ezali pona conseil en même temps ezape pona esunga biso kat na société ndenge ni tokokoyeba ko avancer donc na ndenge ya bien. Alors vraiment na pas si mingi na motema parce que kozwaka tout le temps ba sujet oyo ezosala mawa mingi oyo tozoyeba lisusu te tozokende wapi kaka ndenge titre émission kombo émission na pesa tozokende wapi ndenge moko pe lisusu na ba makambo oyo toza kokutana nango vraiment na kati ya communauté na biso na kati ya biso poso moindo oyo yango vraiment surtout lelo na kozala vraiment très clair pour na bandeko na biso basi surtout ba maman. Alors vraiment nayebi ke nga na l'équipe bino na maele te mais nzambe alobelaka biso d'une manière et d'une autre ezala makambo susu susu ozangi sagesse ozangi peut-être connaissance à likambo ozobunda manango alors nzambe ako permettre ke atia maloba na ye na ndeko na yo oyo akoloba na yo peut-être eko aider yo na likambo susu olingai kosala osala yango te vraiment komona photo ya ndeko na biso oyo mwasi abomi ye. Alors bakawana ezozala trop na solaki na ndeko moko azosanga mama Moisanza même na poto wa babiloko misusu biso tozwa kango te tomona kango te misusu likamshi salami na couple moko boye proche kaka ayebisi muninga ne misusu. Alors makambo oyo ezosala make violence ezoya vraiment brutal côté ba mama africaine tant nazo ba maman africaine nazo mona kaka te ozala congolaise ozala angolaise ozala brazzavilloise donc bande ko na biso oyo ba comprenaka langue o naza koloba. Bonsoir maman Kenaya, bonsoir kana maman Chantal Babaki. Alors bonsoir bande ko surtout oyo vraiment bozana ligne nangai boyebi bande ko nanga lelo vraiment surtout ba maman na biso vraiment makambo oyo nazoloba ekozala pona intérêt na yo mama oyo ozali na kati ya difficulté ke no mobali na yo azali ko bima msusu na mwasi msusu msusu mobali na yo aza mobulu. Alors émission oyo eko aider yo. Bonsoir maman Janine Poi bambote mingi na maman Chantal na sire bande komisusu moni maman Moisanza olie atie la biso kabelo maman Moisanza olie misusu ase la biso tissage maman Moisanza aye na suke milai ndenge nini na ye na suke milai boye pona koloba ke non toza ba africain toza na besoin ya kozonga na mukie na culture na biso ya kozonga na mukie vraiment na ndenge to wuta nasi naza pe na ba mama na biso oyo bazali wala ba mama na biso bazali mikolo bazali mama na Janine Poi ba mama na biso bazali oyo ke bayebi tango bandaki kobota bana na bango kolingana na ba papa na ba série na bango bayebaki ndenge nini bolingo ezalaki. Bonsoir maman Emerasa Kanza. Alors vraiment botala ndeko mwasi oyo makambo asali ndeko mwasi oyo makambo asali ndeko nanga ya mwasi. Alors na mona ki ndeko moko akomelinga nga na mona ki na WhatsApp ndeko moko alobi te esalami na France asopeli mobile mafuta esalami na France ndeko moko alobi te esalami vraiment na France te ezali kambo esalami na Afrique bozo mona te ke nini oyo ememaka bato izo bato pe baza na se na France na poto mso formation ngake leka oui ben ndeko wana ye kokomelanga lobi ke esalami na matadi mwana mwasi asopeli nini mobali ne mafuta. Bonsoir maman Nadine Intouchable. Bonsoir maman Rachel Asma. Alors pour na bande ko mususu o bazanga na zolo ba ngote ke na confirmer information sur non na moni de ko na mutakomi albité et salami na matadi. Alors ceux qui bande ko mususu o ba yebi peut-être place o salami bon na confirmer vraiment la information sur parce que nga na parler seulement juste pour na violence pona nini agression oyo et salami étant que être humain et que l'âme oyo nzamba sali oyo azako mérité
vie à vivre oyo aza ko mériter quand même aide moko ezala vraiment malamu omoni bande ko langa ngana koma kilo ko moko na lobi problème ezo ko ba africain ezali likambo dialogue na lobaki ba africain mingi même na ba o baza na poto même ba o baza na Afrique il faut que mona ka ba psychologue ata ba psychiatre wana parce que misusu ba mona ka ote eke de mona psychiatre psychologue pour na couple na ye azomona ngo misusu kotela batala ka mutu mais misusu psychologue tant ozo la na to na OK kotela sata mutu no zomona ke ozo ko agir biloko misusu na ba agressive ozo sa ba biloko misusu peut-être misusu psychiatre ko lo banoke oui quand même mutu na yo ozo ko raisonner et comme il vraiment na ndenge moko ya bien te il faut ozo ba kisi bo e calmer yo alors ngana lobaki ngana mona problème nini oyo eza vraiment ko bloquer africain à avancer te africain azali na manque à dialogue africain azali ko zanga même que ko approcher moninga na ye quel que soit grandeur ya likambo ndenge ezali bonsoir maman Keve Banjo quel que soit problème à likambo ndenge ezali africain azozanga manque à dialogue voilà africain atia liboso na ye violence botala mwana mwasi oyo ndenge azuta ndeko nanga mwasi okontinue penya na cuisine ozwi no penya ta ya kotia mafuta mbila soki mafuta mbila wana et puis botala misusu bakoloba oh te ndenge misusu bazolo koma oh mwana mwasi wana azaki ndoki lelo siko nazo ko expliquer kana yo bonsoir maman Célestine Mbesi kana yo peut-être yo zo mona ngo eza grave mais eza na batu mususu ndeko nanga tika na yebisa yo na poko ya lelo eza na batu mususu balekaka makambo mususu plus que yo oyo bakoki même atako sala ba makambo oyo ya mabe mais basala ngote ndeko nanga ya mwasi peut-être ba misusu pe bazapi na ba mitema wana bazali oyo ke non amoni mobali na ye azobima na mwasi mususu bino bakaza so mobali oyo za na ye to copain to msu fiancé na yo aza na basi ebele azobima na bango est-ce que basi wana ndi azobima na bango donc basi wana alingi bango kaka ndenge moko non mais eza na babiloko mususu il faut vraiment kotala ngo nazobeta kasete oyo pamba te parce que ngai moko na kati ya émission oyo naza na expérience nango c'est pas pour rien ngai nzamba pesa kinga vision oyo na yaka kolobela makambo eza ba cas impossible oyo ndeko moko abetaki tozomema Nicole voye émission moko sali tellement bazolukela ngo réponse ndenge odécortika ngo en tout cas vraiment na ndimi yo mais eza nzambe nde moto azomona ndenge nini bato bazozala na volonté ya koaider baninga te soki bayebisi yo ke mobali wana aza mobulu donc yo il faut bwaka ye bandeko na biso ya basi bandeko na bino ya mibali basali bino nini question nga lelo nazotuna na pokwa parce que soki tozali na bamama oyo ya kala oyo babandaki kosala basuki ya milai boye aza na complexe nango te aza na ye na complexe nango te tolobi te tozala na bamama neti ya kabelo te mais bamama oyo ya kala oyo bazalaki na mitema minene na amoni ke misusu papa akei ayeli est-ce que ndeko nanga mwasi bamama oyo akala kuto omona papa abimi libanda aboti pe libanda ayepa ye kofandisa ye aye koloba na ye o mwana mususu na botaki boye to amemi mwasi mususu ayene na ndako ndeko nanga bamama wana eske babandaki kosopela mibali na bango bamafuta na nzoto to babandaki koboma mibali na bango na bambeli to babandaki kobwakela mibali na bango bamai ya moto non omona kutu o mususu azobenga mbanda na ye mbanda yaya babandaki kobenga na yaya na kulutu yaya sikoyo yo misusu ozalaka na agitation ozoswanela mobali na yo pamba misusu bisusu bakoma kosala misusu ba faux profit ake koswana na mbanda mususu wana bonsoir ndeko na ngai diasonama ake koswana lisusu na mususu wana est-ce que mama akala azaki ko agir boy non mais sikoyo tango yo ozokende koswana bongo ozo se poser pe ba question pona nini mobali wana abimi libanda misusu ba mama misusu ya kala o ya biso ya tango akala bonsoir kana
bibishi mokolo ba mama na biso akala misusu bazalaki na ba faute omona misusu mwana mobali liboso abota akuti mobali na bana akomi ko maltraiter mwana yango omona boye mobali azoli mbanda po misusu a changer caractère ba mama na biso kala misusu ezaki kozala pe ba cause moko ya bongo mais bazalaki quand même na ba maîtrise bazalaki quand même na ba respect vis-à-vis kaka na ba papa mais yo moto za na poto peut-être ba ka oyo ba mama wana ba viva penza ya boye ba papa bazoyila bango bambana na ndako mais yo oza na poto est-ce que mobali no sa yela moi si vraiment peut-être moi si mususu emso amemela yo kaka ke oye koyeba après que azali copine peut-être na ndako misusu emso na fait a kosi yo kaka mais ba yelo penya ya visa boye penya mobali wana présenter pe na ndako na bofanda kapena ye na poto wa ndako moko nani azana kawana et puis donc yo oyebi ke moi so nazo fana nge azali mbandalanga mobali nanga uti na na Belgique nga na fanda ka na Angleterre mobali nanga uti na France nga na fanda ka na Suisse moi si oyo mobali nanga so viva déjà le cas déjà kawana déjà so le cas yango soki déjà et salamelo na niveau ya poto wa vraiment ndekolanga loba na ngai. Alors, ba maman misusu maman mo isanza mibali misusu baza mabe basala ka kindumba ba pensa quand même pas que pona biso basi menga nazoloba boyebi tango zolinga moto surtout ba papa mama tango lingi papa oyo yebi te ke ndenge za wana batu biso balobaka ote yo kasi kaka pour le meilleur. Mais pire na yo mususu ko ozala kaka mobali wana za mobulu mais siko il faut yeba ngona déposition faut yeba mobulu na ye eyendengeni mususu ndenge za wana soka za mobali oyo nazolo bango tout à langage soka zali na ba femme de nuit donc femme de nuit za moto yo alingaka couple te na bomoto soki azali mobali moko ndenge za wana abimaka na copine moko boye par hasard mais copine wana azalaki muta misala mabe ozomona te ke mobali oyo aza victime spirituelle mais comment se fait-il que tozo ko bimisa batute na ndenge ya mabe mutu azosala erreur moko boye ozwi nanu patience wana ozwi nanu maîtrise de soi wana comment ndenge ozala aide na ye ata kutokoki kozwa ata meme ata exemple ya Sarah na Bible meme ata Abraham kuta akendaki kobota ata na servante na ye bino bomonaki place Sarah sopelaki Abraham mafuta mbila bomoni place Sarah sopelaki nazo comprendre te oyo ezali agitation nini oyo ezala bandeko na biso ya basi bazo bundelaka ba mibali bandeko mibali meza ezara soki mobali na yo adekone soki mobali na yo aza na mwasi mama yo moko nanu banana kotala nanu faute nanu est-ce que faute euti epa nani faute euti epa na ngai to faute eza epa na ye bon soki faute eza epa na yo te kende côté spirituel emso aza mobali moko ndenge eza wana azali vraiment na problème moko spirituel aza na problème moko ndenge eza wana ezosenga ba prière ezosenga kaka yo mutu oyo ezali aide na ye okoki ko aider ye misusu kinduma na bango ezali anormal nazwa ka ya ndeko na nga moko ya mwasi yo kutu misusu mobali na azokima azosola na basi misusu na nini azokima azobombana ndeko wana kutu ya mwasi mobali azosola na mwasi misusu boye azoyebise pe mwasi na ngai nakobalana na ye mwasi na nga oyo nakovivre na ye mwana mwasi wana na ndako azokoservir ye azokobengaka ye papa peut-être yo kutu koloba sia ye vraiment akia déconner ngala ko benge papa sel munduki oye takaka satan ezalaka komikitisa ezalaka me omoni ba pardon musu to ko se pardon mais mutu aso aza komikitisa te pardon eza na effet moko te mais komikitisa ezali même clé moko boye oyo yozo protéger même ndako na yo oyo moni même ke mobali wana asali yo vraiment mabe mais peut-être mabe wana ozo yeba te soki ezali na ndenga nzoto to eza na ndenga molimo soki omoni yango vraiment ke ezali likambo moko eza ya molimo mais yo otraite yango na nzoto te yo mpenza ndenge eza wana ngai mpenza mwana mwasi wana napesaka témoignage parce que nazalaka fier et puis nasepela ndenge nzambe alongisa biso mwana mwasi wana yebi nga ntango mikolo mobali vraiment asali boye peut-être yo emiso ozoleka baka moko boye mais baka oyo eza plus que toi ezali
ngai mo to ngana dala to ba fungoli nga miso la singa problème anda ko mwana mwasi wana ngana benge ngana c'est ça bilo boy et puis servir ye o mani ko me mutozo solo na mwasi muso penda bazo benga na ba chérie bazo ngana lobi servir ye et puis benga kai papa na komi kitsa après ça na juli sous message sous ndenge nzamba lobi na koyebisa mwana mwasi kaka ndenge mwana mwasi bande ko servir ye azo komi kitsa njoka mobala azo bima na kisi. Donc, je vais venir mobile, on va venir bien encadré, vraiment bien acquis. Si vous avez un peu de choses dans Facebook, vous avez Facebook. Nga moni mobali na ye nga moni mobali na prison bakange kitenza mwindu ya mutu na lali na moni na leka na kiti na moni mobali wana na prison bakange kitenza mwindu ya mutu nga na bise oyebi mutu azali bosono mo isanzo combien ndenge nini na ebite bato milai nga bi wenga na mona bango nde balobi na nga bazozwa ordre pa ya mwasi moko bo bino boyebi te bana mibali baza sacré pourquoi ero da senga yika babo mabana mibali okokozana na mobala kindumba ozoyeba te pourquoi za ndumba eza na ndenge te ke no ya kozwa mbeni yokotuba mutu eza na ndenge te ke no ya kosala ke bachante et puis bandeko na nga basi kosala mutu ko jamais mobali chantage yo na kindumba na yo zela komona malade kozwa yo malade yango ekozwa ye mutu boboti na ye mutu kaka boboti na ye yo ozoko souhaitele mutu mabe pona nini ayo kanisa to soki lobi wana nde ekonza solution mais nzambe nanu na kati ya couple na bino nzambe yo moko nanu oza nanu mwasi nanu tala nanu yo moko pe efande ne ozo vivre misu mibali misu balingaka aspect balingaka basa aspect ngai lobi bien naza mama munoko toboka na sens ke naza émission ezali na comprendre problème moko tozo vivre nango problème na kati ya société ezali bato misu baza limité bato misu baza bloqué oui okoki koya koteya ye ngai nakoki koya kosala émission kaka te mama sukola boye mama servir mobali boye yo koservir ye bongo yo soki elongi na yo ebongi te soki elongi na yo ebongi boye te bino kokasi ngai nazala boye mpo mobali na ngai bima libanda mais c'est difficile na mamu ngalo c'est difficile bozela moke papa ngai kutu bademo yango nde nasi bayebisaka mpe misata balobi oyo mamu ngalo oyo otindaka biso tomeka ye me aza mutu te aza mutu akomeka te bandeko na nga misusu omona mobali na yo peut-être aza na problème ke ya azomona aza na besoin obongisa elongi aza na besoin obongisa nzoto aza na besoin ozala bien mais misusu atoservaka ye ozomona kaka aza mobali moko mobulu amonaka basi mosusu na Facebook te kotante mais yo mpe luka nanu façon nini okoki koatire ye même aspect extérieur et ça très important yango nasalaki même nini eza nini mpo mama loba ata koloba kamilo wapi kamila kokele wapi oyo bokomona mutu aboti mwana 4 on dirait kuta se aboti te akobimaka botala bokomona même aina 19h akotiaka kaka babote oyo mobali akokende wapi akotala émission atali mpe mwasi abi mais nango oyo natiki na ndako oyo ndako kuta leki akontinue na ye na oyo ya ndako donc bamama na biso bino bozosilika bozozalaka agité mais bapapa mo mpo babiba misusu badimine misusu koloba otema mo isanza misusu baza mibali bazala kaka ingrat mibali misusu baza balingaka na bango atosalelino non yo mpo omoni biloko misusu soki na nzoto boye na bomoto boye ozosala nyonso tu oza na respect surtout bamibali ya baafricain mibali ya baafricain zanga respect okopesa basi ata 10 na libanda omatokita omatokita ngamo naza boye nga nasala pe mission ngane naza boye nasalaka mission mais nga papa Camille mpona nini aedaka ngai bozomona banini bafilmage boye bozomona azotiaka babiloko boye bozomona émission azalaki bandeko azalaki kosala ngona bandeko mosusu mais amipesi mayele akoti mpona nini parce que moni premièrement mwana mwasi aza respect aza na komikitisa yo lobi te yo oza na respect te yo lobi ke yo okomi ndenge eza wana xor yo okomi donc sikoyo so bazoli bambanda yo wana lisusu obandi lisusu nanu koluka nanu problème oyo ya yo moko te pourquoi mobali oyo virus ekoteli ya kindumba obandi na koluka te oyeba nanu soki yo moko bongisi ke otali vraiment surtout côté respect surtout côté ya yo moko mpe ozala mpe présentable otali na ese ye mobali wa moto akoyebi so pakola mafuta boyebonga bien soki oyebi te au moins pour l'émission il y a une émission mateya et puis ça social
place nini oyo bakoba bomba ki oyo ke secret kobimate awa na mama Moi Sanza na mama Mungala ngai na yebisi bino na kopesa bino ba commerce na kopesa bino oyo ezali ke non ozala complexité ozala na yo complexe ko yebeta olobi ke non mama Moi Sanza naza vraiment basi misusu pe baza ayebeta comment misusu koluka rouge ya malamu te comment misusu ko somba pe poudre te comment ko tia te mais bazo ko misusu azo ko epela muto mabe mobala azo mona kaka ndengwa akomona ba film misusu na ba Facebook bango wana ba photo misusu aspect ya libela donc omona okomi ko swana na batu misusu o nakanga kena mwasi te nakanga kena mwasi na messenger nakanga kena mwasi na nini après wana zu sata bandi ko aider yo pona assassiner mutu non yaya soko kanga kena mwasi na messenger ota yo moko na no mitani nga sobi na mitani na moni oh ya zo sola na fiowe nga olena za complexé mobali akei pambate azomona nga nazo mitikatika azomona nga misusu pe nazo manquer ba respect nazara na komikitisa te na changer na méthode c'est impossible ceux qui vraiment oza mwana mobali oyo première chose pas mibala ba africain ezara respect o mato kita oza basanza yo lokola soki ndenge nini oza leti ke non ozara na aspect on est so za no impoli otula na yo so za na yo mwasi boko ni oza na atos mobala mwa sala kana epete ata za na epe ne loko te yo oza na mbongo mais soko za no mutu obike no ate ngane ndenge na zabwe na mwasi mona na aspect na mbongo na ngai libali ba olobela ngani moko tula et puis au coup dans le mobile moko pe ndenge zana aza penya mobile ya mobulu amonisa ko ka passe hôtel po bi menga pe na nyonso na spend surtout pourquoi monisa nga passe parce que yo omitié yo na culture nini oyo biso na pesi bino exemple ba mama kala bazalaki babande pe kokanga minoko parce que bazalaki pe na ba bisuso azoni yokola mwana ya mobile na ye mso akuti mobile ni na mwana azoni yokola mwana na ye yango moni msu mobile habite na jouer deuxième bureau. Merci beaucoup mon frère papa Patrick Bosso. Habite na jouer deuxième bureau pour msu à se maîtriser. Moi la maman msu afandi pe ateyami. Msu mbanda bazolier amoni ke ba propriété ba somi maman pe asali ni azu pe soin. Mais yango moni azolo ba maman bande ko na ngai. Yo ozo ke ko swana msu ozo katana yo omoni mobile no azo bimana mwasi so bandi ko swana na basi wana ba Facebook ezaki bassesse soko yeba honte ezaki bassesse pona yo et puis lisusu misusu ozo penda misusu adresse ngana ekolo banotika mobile nanga non ye mobile wana za mwana muke mobile wana za mwana muke te yo nanu banana nukotala nanu ofani na lotalo bi ngai vraiment que ezaki impolitesse te ngai bomeza misusu na mama bokilo na manka ki respecter misusu na tala dana mobile nanga pe misusu to ke feta linga misusu na la misusu baza batuna kata misusu mobile na ndenga lingela kate misusu baza bino bomona nga na bendaka suki est-ce possible bomona nga déjà na suki ya na ye na ngwe na liboso na elongi to ezingi non po baba Camille alinga bongo ta batenga alinga nga misuko benda suki atani na kangi na nga suki boy naturel boy bien. Mais si comment basi mususu baza bino bozolinga ka bobundelaka ba bibali na bino botu baka bango bambeli mais ba o bibali na bino pe bazolinga bino bozosala te siko soka komi na 2 copines 3 copines ba memi ngamo bokomi ko assassiner bango soki pe bomoni ke bolingo eza na ngote omoni ke mobali wana azoli fanisa yelo bani ke vomi bosolola otiki mobali ba tout tranquille otiki ce que moni que okoka aider était parce que on nazo loba ezala ba sorte belé moi nazo ba bino même ndeko na biso ya mwasi o emso amona ki ke non mokile kitelié ma pate kiti amona ke mobali onde nazo sola na mwasi obe ai shinga kotala nga disute mais na ndenge ya komikitisa eza sel munduki oyo banguna na biso oyo ba mbanda na yo ako linga to olatango komikitisa misumiso ma Nicole bongo ya zolinga mbanda azosola na biboso nanga na mikitisa kaka ezaki mowumbu te non peut-être yo muto bimisaki yo ne muto bimisaki so yo muto bimisaki na comportement na yo donc yo faut mikitisa misupe osalaki erreur moko boye yango peut-être tindaki mobali wana na bêtise alors il faut mikitisa po okanga porte ndako na yo porte ndako faut kanga ba spirituellement et puis yeba mo so mobali no nga sala kindumba o mato kitoko yeba mais na ebite bola la ndeni oko yeba ngo soko moi pe que non na façon que mobali wana lingi azo tentation nzama kolobela yo nzama kolaksa yo alors ou soit botika komema mibali na bino na ba milliers ba loyenge na ba milliers ya ba basi ba filles mususu bazala bango ba fille akoko azawana akoko peso kaka envoûtement
Ako ko pesi rien que conseil mon côté oya malonga yo mibali mususu baza surtout ya biso ba africain batanta ka pe azotala moi c'est ozu fête week-end ozu mususu ba soirée week-end opona akei ozu c'est comme misu na ye tout le temps et mon kaka basi ya bangba basi mususu abwaboye yo pe mususu ozu mutu mobimba oyaka na mobali na fête à la portée à tout le monde abina kanaye nani ayebisi bino moi je suis signaler nga tazo sa biso na film obwe biso to tuni to pona ni bino bo changer la mi pas pamba bi biso kaka tango o mona na piste o mona ka tozo bina zo ba yo nzo to no bien bon ko oyo atiki mobali na ye yo so ko na fête boli bisanga bande ko so ma mo isanda me ezana mo so ba ye bani na bango ba proche ba ko bina tala mukili ko ngana mo mukili oyo bata service à aner ba partout sur yo za service à aner ya vina yote ya ndaku note mitalio parce que pire comme pirate mfiana benya lobi que non tête tout so bon comment bo solo là pour nazo sabino pour matabo kita ba fille faible bazali ba fille faible bezo atanga ni nazala ngamo isana zabo na kuta na kananga na bani musalo lelote mais mobali moko ta ya lobake au moins moi soyo ngana tantake pa ndime akosi yo ou so ba pirate compte na ngai pour akuta na benana e bende vraiment ko sakala te sokoto mulenga akuta na benana mapinga makasi ngani na zabu alors yo o so yebi ke mobali no ya za faible kotina ka abina na mutu nyonso tu na fête te nazo kode yo moi so yebi biso habité kala te tozo bina wana mwana bi yo nzo to no bien no oui numéro yango te ngabi bokanga pe numéro bi so na juka code kaka oya suisse oya suisse na longoli kaka na juka ya suka wana to sangisi obi que to seka mais nga ya suffit non ba fille baza ba naïf bazali alobi makamba solo et puis lobi yango babandi ko be soko yebi ko zana mbwana yo akatasi oyo mto protéger oli botika ba mibala batu bambele ou na zone ba catégorie belé mubala muntu mangala so malingi mwasi azo respecter ye mubali wana soka bibili banda te mubali wana za mvute spirituellement parce que mibali ya biso ba africain balinga ko perdre basi à respecter yango la plupart ya mibali na biso ba africain basoka basi ya mboka o bolimisa nga mais au mona bazu mwasi boko ya village aime sous famille aime sous épicier parce que luzi tu es ça wana. Si vous moni, osa respect, osa vraiment na écoute à mobali na yo, aime susu, ndenga linga ko zalaka ozali, mais ozo mona ya zo bimaka ka libanda, donc na go spirituel. Donc eza emsu affaire moko eza familiale emsu mobali wana bazo ko utiliser na tata mwasi bazo ko utiliser na nini na emsu na balati na mama balati donc voilà emsu abimaka na fi moko boye fi emsu na bisala mabe yango moni molimo mobali eza bien eza posé te mais comment mobali na yo soko zo fungola misute akila foot ozo tika ina film pam ozo na mobala za mubulu na tout le temps abina na fête na oyo mabe tika ozo ka ayebi soke na ina ke bina na fiobi tete o ba nzemo nyonso to kosilisa mona yo na mukili obiso to komi eza mukili donc ne eza soko za service a anera vie na yo ti na kozalela na service wana yo moko alors eza na violence te que non yo kolongola vie mutu bozo ko sunga batu te misusu bozo ko kate ko aider batu spirituellement bozo la kaka bozo sala kaka na njoto même bible zo batu zo lutter contre la chair mais zo lutter contre ba esprit méchant ba principauté à monde à ténèbres mais tellement même ta fille oyo nazo sabino problème les aki njoto te alors ngako tout temps mazai ko bela moi simu na mbali nga des fois yo bi zo yebise kaka servir mobali na ye yo ngana yebise na lobi omoni kana ye et aussi la bongo. Alors au moment où on est comme moi ça qui n'a commis kitsa. Au moment où on est comme moi si azaki ko kipé na bango ko kipete. To zaki des fois na ikaba prière misusu na zo yebise que non nza mobile no ko ya na ye maloba ko loba bo etala bo nzamba la pisima. Puis on est comme moi ça c'est qui asepelaki. Ata problème yango bikomba ngo zo ki moi ta moko boye. Mais ndeko moi si
asepelaki parce qu'azali ko lutter contre la cherté mais azali ko lutter contre esprit yo mutu mobimba na vino za kaka mobali na yo soka zo draguer basi na nini oli mutu ozala na façon ko solola na ye misusu pesana no lekisi bati et là malamu ezaka kombati donc toza na sens toza na deux façons oyo tokoko yeba ke kombe ezoya oyo na utai koloba ngane yebaka bakomba na ngai na yebi même ndenge soki attaque ezoya même okozwa lettre comment yo likokoko aider prochain na yo te ozotika prochain na yo na mabe ondimaki mobali wana olingi soso na bamaki na ye linga ye soki ngana kamoka basi bazoswana na amoni portable mobali na ye akomaki na mwasi moko boye na Facebook ye pas yo oyeba ateka mobali ata mwasi mais ozoswana na nani ozoswana na nani bongo hier est-ce que ezali devoir na ye ayeba ki mobali wana na mwasi na da yo ozoswana ozoswana na mami wata ozoswana ozoswana na mutu oyo ke balati molimo mobali na yo femme wana lati pour atia mobali molimo na yo trouble na Facebook bongo yo au lieu que tous à une femme sage qui bâtit sa maison oh yebi ke mobali oyo comment abim azo bimanda otali na nutu so pe yo pour déconaki na maloba na yo oza moto senga rapé pardon te peut oza pe basi misusu pardon vraiment ata katel mobali nene ngala pardon ça passe alors bible so ba ke pardon la puissance qui libère donc eza ba biloko misusu ngana zo loba moko na yebisa la même ba pasteur ba misusu ba sala ba église tala basi misusu ba africain lelo baza batu ko botunaka bango façon bafana na bandako na bango botikaka mboni momonaka mwasi basi batoni na église mibali batondi te donc il y a ça ne va pas eza na kati ya basi wana parce que eza normal te ke mwasi nini oyo azo respecter mobali na ye mobali na ye aide te bolanda te exemple na nga nga nazosala émission nga ezalaki vision na nga naza te ke non nazala neti bapaster mosusu nzambe apesi ye vision koma azwi mwasi na akomisi ye mama paster non nga nakomisi papa kamini papa paster te mais nga eza vision na nga au moins amoni kelobi mwasi oyo azali soumise aza na komikitisa aza simple alors na accompagner na vision oyo nzambe apesi tala ezala bato misusu bazovivre vie na bango bien kaka nini alobaki ke non dernièrement soki obongisi poso na yo te osuka na savoir lidele te ntina yesu akoya okutoka poso makubuka oyo okota lifelongo ata kutu moto ngo ekozikisa okotama ata na ndenge ya nzoto ya soi alors vraiment bandeko na ngai bandeko na biso ya basi bamama ya kala bazalaki boye te yango ngai na ye nanu boye tozonga nanu na style boye tozonga na bamama kala bazalaki boye te donc papa memaka mwana 9 mois te papa memaka mwana 9 mois te yo moko mama yeba nanu tolérance no eza kote ni tolérance na yo otikaka mobali na yo bokendaka na bamilio bi momona nga nakendaka baplace nyonso bafete nga na koza la place biso ya feti wana eza bafi baza loyenge bato baza loyenge nga natikali mobali na nga na ndako soki neti naza na nga motu ndenge naza na media boye nakenga moko bato bafoti mosusu ezozala biso mike mais soki omonika aza pena na kindumba makasi korejete motu te kobunda na bitumba mosusu na nzoto te parce que mobali wana yo oyebi te mai nini amelaki na ndako ya motu moko ya fi oyo otikelaki pardon ya fi oyo otikelaki ozalaki misu gate azwi pena mai ya travailler misusu abimaki na fi mosusu azalaki dala na bakisi milimo wana ezolanda yo ozokoka kobuka bamilimo na spiritualité yo olingi kaka oza kaka moto ozwi kaka Facebook yo mobali wana eza na yo te ozwi mosusu aki asali faux profil mosusu amoni mobali na ye fi moko bazwi foto mutakala atindeli ye azwi asali faux profil azwi foto mutakala ye olingi na sambuso ndeko namoya lelo ozobunda bitumba ndenge ozobunda bitumba ndenge nini apo mobali yango aye lisusu botala ndenge fi wana asali azwi vraimen temps ya kochauffe mafuta ya mbila soki huile mpona kosopela motu likolo soit disant ayokaki mobali wana soki copain na ye soki papa mobali na ndako azobima na mwasi mosusu donc soupçon botala soupçon ebomi motu eza mawa moto boye mpona nini soki totali bien azalaki peut-être na soutien te ya bato mosusu baza mosusu akutani na mutu moko azo conseiller mabe
akuta na mutu moko ndenge azawana ayebise mibala ngo pe bazani ngai kutuko ngai bandeko presque mingi basola na ngasoka bani mo Nicole mo mobali nga na obandana na bandu tout bo yo suko parte point nos années o mo Nicole na bani na ko yebisa yo pe folo bani ba défaut na so na moni que non c'est que erreur moko ezalaki wana po mobali wana bimaliba neti nga na zoloba nga ma Nicole ne nazabwe o ya nga pa bima eza attaque spirituelle pona bo moto boya ko bima te zanine po zanine yo yebi ate soko tuni zozo mwana ya ngai motema ya atire mo pepe ako bima boete parce que au mona moto akotala bi mais moi so aza respect est-ce qu'on a bimeli ni c'est que ce qu'a bimeli c'est que esprit a travaillé voilà comment tu peux résoudre un problème à couple et puis soit nzambe tien au centre ya problème à couple na yo zaka moto baloyengi yo zaka moto mosiki Saint-Valentin yo wana bina mobala ngo ozotika bina ngana zolo bana bino onga na zo sa surtout bandeko na biso abasi soki mobali no za moto amisu pai ya kobona bona ko tika ka na fête bina na n'importe qui te ngana zo sa bino parce que fille moko benya koda alobaki ambo alobi ke tozwaka bango bongo et puis ce que moni mobali na yo msusu asolula par exemple moni azawana ngana yebi tantine moko mobali na ya bande kolanda émission nanga mona boni biso basi na mwasi na na cuisine omona mobali ne siko émission atie net vidéo bo rediffusion azotala siko tantine wana kota ki complexe akei yebo ka yebisinga mamo isende na kina tali ba photo na bi yo siko mo commission na yebisi mobali na bi yo pe boni ba mission ba fieze bele ne yo tala kaka ye mobali na lobi mais nazo ba inspiration il faut aider yo yesu ko akota ki complexe à jalousie atala bi abina koma ki kosala ba soe moko ba ngombe kosala ba soe akasi ko mobali na yinga na wana azolinganga siko jour musu mobali ne to so mama ok de liboso to zo solola moi si déjà sali ba elisha bi mwana moi so kaka ye mutu moko mobali na ngazo katata la kaye apa bengi mwana na pa yebisa mama ba zolo penya mbanda vraiment ya matata Bozo mona batunde mutunde azo vivre. Alors et moi si tu quoi tala gabi ngai peut-être nazala aspect autre. D'abord que oui to koko za na mon côté. Mais propreté peso bi sa papa me belé na libanda. Papa belé ne za wana surtout papa na biso bata mangala. En tout cas mo bala muta mangala na zo bisa bino lelo. Bande ko na biso ba africain, ba mama mibala bata mangala soko za na impoli akozolo bambanda o mato atongenga lokola minzoto. Mais ce que moi c'est un respect oyo ke la kaye otuna gaye makambo avosala ebike mobali wana akobatela or akobatelo comme or comme une lique donc akolinga même pas à perdre yote akolinga ndenge wana azala na yo zala impoli sala bêtise moko net misusu ya mabala poto lelo et comment ya et beba pona ni même affaire ba famille moi ça qui t'a Afrique famille maman mobali amona raité et misusu a même biloko mobali et misusu akanisa misusu moi c'est pas au kabola normal ndenge maman famille mobali za ya repesa plus c'est pas naïe et puis côté misusu apesi et pas de belé pas ya mobali mukie alors boye bisanga siko mibali wana bozo kotisa bango ni na mutu baza pe batu te baza vraiment batu et puis lisusu ndenge eza wana boye bonsoir mama zozo bosomo na uti kutu koloba wana bi yango atile mupepa kangi mwana ngai to nini alors eza na mibali mususu pe bandeko nanga vraiment ce que lingo garder ezali trois choses respect ozana raison na yo ya likambo wana soko moni mobali no azotia mno makasi mibali misu ba testaka azotalope zwa komikitisa soumission et puis lisusu propreté za ya aspect boy soko moni atala tout le temps film moko boy na Facebook ça là fort obengi mamungala en tout cas vraiment ça besoin vraiment elongi na ngai ezala bien basi misusu baza même na ndako za mobali na ye ko bo miselongi ko tata rouge lèvre ko tata fond de tête ta poudre bo tati aza wana kaka ndenge za wana so ba nyiba ke feti ndati mais bo yebisa ngasiko siko so ija mobali meza alingi ba propreté misusu ba tuna kapete papa nena za na salité bo sepelaka so ko be ya sepelaka bo au moins otosika ndenge alingi uzala bongo
Donc eza makamoko simple oyo bandeko basi boza champion na koboma bandeko na bino mibali na ba violence na kotia bango babeli na ya kobakela bango mafuta nde engame mobala lali boye likolo ya zuwa moko ya soupçon soki mwana mobali wana bimaki sub mwasi wana muta draguer bozo yeba ta comment ndenge nini te ko gérer ba biloko misusu oki ka ba bengi na téléphone mobali no to mona ke na nganda te mais misu ne afali ya ningi te akuta misu na ser moko bende biso tozala biso mais ser te maman Henriette FMI motema papa Clément Mavinga na Suisse na Neuchâtel mais leki na Camille yaka nano na libanga taloa to fana nano awa mo mukewa na résidence libanga taloa na Kinshasa tozo mpepe moi sanda bite to moni azozo azawa na ser moko boy misu azaki pire ser na yo myumbala moko expliquer ka yambeli nde na tiaki na bi mikolo système ya mabala misusu ekomi ndenge eza wana mbwa asumbwa. Donc manque à maîtrise de soi, manque à discernement, manque à kozala une femme sage, ozo gérer makambo kaka na nenga njoto. Nzamba ebisaki oke bitumbo bundara ezaka ya njoto kaka. Obundara bitumba njoto to bundara bitumba molimi. Obundara bitumba njoto. Obundara fa bitumba njoto. Bunda bitumba njoto te. Bozo mona voir même obozi ba mibala. Nga pourquoi na nzambe inspira kinga? Comment ndeni na koki na komi ko yako la satala comment okoko ko disasuki oui des ricins ozo pakola na mutu. Mama ndenge za boye. Oui, ça va ya kosukola oyo. Pona ozwa aspect, pona ozwa tempie. Nicole bon rouge rouge otindeli na mbogo nyonso to wana nazosala émission oyo sociale pona elongola mutu nyonso complexe pona ndenge za wana toyeba comment ko réussir un peu ba place misusu oyo ezobeba comment ndenge nini bandeko misusu ndenge za wana basi misusu ndenge za bazo perdre mibali na bango na babiloko moko ya mikie na babiloko moko ezanga tina aza propreté misu bazaka aza des propretés aza azolumba ne solo bien te ya yela bi omoni vanilla yango yo vanilla ezali mafuta moko même ozali mama oza na sima oza mwana bassin donc ndenge ata na baité ozopakola kango solo parfum solo nini atanga ba mama misu même baza ya ba africain misu baza même aza na mwana na ya mwasi même bana mibala ozo sentir ka solo bopikiliki mais kaka ne kozaka ozolanda kaka mobali na yo aza na bakangi na mwasi c'est la faux profil c'est Sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Potier Claudine Kinwa Bobo Naila Talota Potier Maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Sokende wapi Charles